My God, Kita! You stand up, my God, Kitana! Bakari, maman, live! Oh! Mon livre, Suka Maboko Kitoko na mutu na. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Vous avez signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Mbote na bande kono kolanda biso na Sarato la TV. Bienvenue na émission na bino bolingaka mingi vérité présentée par Paul Mukindi. Moi na suka ya ba Mukindi nyonso ba bisuka ya ba Mukindi nyonso yeyo na yo te émission na bino bolingaka mingi. Merci na ba abonné na biso nyonso pour la paix, confiance, fidélité bo pesa biso bozala wana. Tant émission zokota beaucoup monde na ba commentaire boza na ko partager Miss Lolo Babi Aza abonné na biso numéro 1 atala émission nyonso après ça na ba remarque vraiment et ça la nga bien ça la nga vraiment kitoko. Merci na la patronne maman Sarato là, merci na CG na biso madame Brenda, merci na bon de livre c'est que Jonathan qui vous na dit wana za équipe technique ya Sarato là vraiment ba nyonso na kotanga na baza bandeko na nga. Merci derrière la caméra ezali bongo ingénieur ACA, derrière la caméra image vision Yende Makambo. Merci na bandeko na nga tout o ba pesa ngape confiance dans la salle bino vraiment ça. Merci na Azura babi mafuta ya ba papa maman linga mobile les ala kitoko ça ila Azir babi Azir eza solution Azir ezo longola nduta Azir ezo longola tempo et Azir etika comme ça papa kitoko azala na elongi na bakute quoi vraiment. Merci sous bande connaissance au balingaka musique au balingaka musique ya kitoko babi chaque samedi chez Julien na bandal musique ya kitoko avec l'artiste Diego Milito au musique rumba nde rumba olingaka papa Lutumba Madilu nanyo yo batu tuto nga yakala reda miskolo bakututi yayo moko chaque samedi boya oyoka ndule kitoko. Voilà, merci na les amis de problème Kendi Kinshasa, Brazza, Angola, boza tellement belé ba yebalinga problème Kendi Montréal. Ce que ça même langage nangai invité nanga à spécial. Na autant à combonité. Bo bino bo monika. Papa ko bonjour.
na bonjour Paul Mukendina. Ah, Papa Oko. Bonne santé. Ouais, santé kitoko. Na ibite ozu déjà sango na. Sango ya nani? Oh, tisiko yo nanu. Ozu message ite na. Message ya nini? Bakari maman livre. Oh. Tala Paul Mukendina. Bakandi maman livre. Tuzaki ngana ministre compétent ya RDC. Papa Charles Mbutamutu. Na Papa Godin Poi. Na charge ya DGRK honorable Kajos Kasindi Mafolo. Tumoni bisu moko ndenge bakangi mamo livre suki ya maboko ya kitoko na mutu na bakangi mama suki ya maboko ya kitoko moko na tali mama na foto mama ya kitoko na Poko. Le prince de rire. Mais naza prince de rire, moi le roi de rire parce que Eyebana partout, le roi de rire c'est mon président phénomène, l'a dit exorbé et moi Papa Oko appelez-moi le prince de rire na qui est l'autre des oignons qui ça fort. Oui, vraiment, félicitations par rapport à surprise au Salina Morana, surtout qui au Kabon qui faut pas qu'un au Kabon de Bana Poto, Kabon de Bana Norvège, Venezuela parce que ça rate la télévision, ça partout dans le monde. Vraiment, merci Papa Oko, Toyambio. Na lingina nous avoir bandeko ba découvrir bilingue za katina yo bandeko ba yeba moi parcours ya Papa Oko ça la vraiment bien pour le bato bazomona ka Papa Oko c'est l'air Papa Oko déjà akanga déjà mais Papa Oko aruta wapi source Papa Oko ezani bon mon vie artistique ya Papa Oko ezali kola ya mwana bébé na mona ta mwana bébé botami soka bandi kunguruma akokisaka ba ina ne 2 ans tia koma mukolo mona peut-être vie na ye ya ina ne 2 ans au mona seni abosani na mais peut-être quoi qu'on raconter vie na place conscience na ya ki bon moi ne bandaki ti azala oya zana de conscience na la vie artistique mais moi na ngeza utal sankaka Lisboy Fondation na à part côté c'est ça que la vie à bébé ba groupe na leka ki na zagina no bébé na zonguruma mais tant na koribe na za yeba susté na siko na wane utabi na wane utazamunda parce que je joue déjà bien. Nathalie Siko, on a ça que je jouais déjà bien, mais il faut Natika Siko caché. Il faut pas que ça caché dans le théâtre congolais. Il faut pas que ça style dans le théâtre congolais. N'a beaucoup de vendi. Na kena pétrole comme on a c'est côté zamunda ko za on a paysage moko ya ba chinois kuna ba lona kaka ba masango ba dongo ba loso na bandi ku travailler de moko singa ne on sa travailler na suka chaka ba na better pe mutu disorote mais comme ngamo so na lubina suka na chena muso sentir que non ba mama baza kulona loso na ba pêcheur so ba yoki na baza kusepela bayoki na baza kusepela ngamo place na zaki na bite na zalaka wana zalaka wana na Lisboy Fondation pa makambu na et c'est le fils mode de la qui fort à la DSOB ça qui dégâts meilleur duo de l'année et ça la konde ni kozala na papa ya en tout cas bato belé baluka kango ko jouer même na le roi du rire pembeni mais ce qu'on appelle le roi du rire kuna musala ya sentiment exacté na ataza mwana kasi ataza mwana na ye ataza mwana ya kuna musala ya sentiment exacté na et puis pas même d'ailleurs jouer pembeni il faut que ça faut sentir que non on a makambu fait ça la seule makambu exacté ou jouer pembeni le roi du rire te yemo tango taleka checkinga a contrôler ngarbité pecho savale yaka pa toleka diana le roi du rire pesi makambu na pour na mona ki zara ba making of fonction na talaki au beti na wala na moni so ba seki azo ya mayo iza lo mo za na siwana ti o pesi musala ndeza si parce que ça musala na Lisboy Fondation aux anno partant soko toni confrère nanga que je sali à passer Miss Lolo au lobby confrère nanga confrère na yo que je sali à passer Miss Lolo confrère na yo concert mes confrères bon nazang sinini est bien concert là était mes confrères na yo papa ni no sala ngabuli
oyambi presse diriri voilà na poto ku ngani basekite polo na baki na kusekisa bana poto na ndenge ya suka na merci ezali biographie ya Papa Ogo. Papa Ogo oza na groupe ya Lady SOB ozo évoluer comment babule zo le kandenge en tout cas na groupe Lisboy Fondation Papa Ogo à côté groupe Lisboy Fondation banda 2011 tilelo naza na kati ya groupe Lisboy Fondation nazwa suspension te nazwa punition te na yaka retard te taka pendant 10 ans on a ça na kati ya groupe ata punition ya biki nanu nazwa te na oko sabiso te na na ezaki lelo mutu nyonso aza to ya lubana na ezaki lelo lelo batuse bote batubata komate botaka okomi papa na isa lolobi na okomi na wana ezalaka dans la Lisboy Fondation conduite nanga correct donc naza na 120% sur 100% na Papa Oko succès est na Lisboy Fondation et wana et bisabiso ba mauvais souvenir ni oyo zo na Lisboy Fondation en tout cas ba mauvais souvenir eza o ngamo na taka na bité openeza mauvais souvenir taka banda na kota groupe Lisboy Fondation nazanga réalité na bo wana za mauvais souvenir siko na rubani Atonio ba mauvais souvenir na le ba bon souvenir te na le ba mauvais souvenir nazanga carole te et puis production sur les rois dire papa Oko azanga ka te nazanga kaka na makamio ya bien ya groupe na pendant 10 ans papa Oko ba bon souvenir ni nazanga ngona pembeni na DSOP ba bon souvenir nazanga ngo pembeni na les rois dire nazala ka PSTDS oyebi bato babengaka ba PSTDS na bato batambolaka makolo mais azotambola na esprit on dirait azana kati ya mutuka babengaka bango ba PSTDS olobizana atambola makolo mais esprit ya mutu azana kati ya mutuka babengaka bango ba PSTDS na sikoyo alongolanga PSTDS na koma Mercedes 190 ezali papa okaza kutongana na Petro Congo iluba Miss Lolo ayaka na buku ya lupango tina plateau na Marie misona ngaki maroya na buku ya lupango ndozo baza uyoka omona wewe la mso bandanda kuna buku na lupango buza kufilma ngo banda kuna tina plateau ya télévision ya Sarato la na voilà merci Papa Oko par rapport à ma réponse toto qui est vraiment kitoko na ligne avant to qui est vraiment na ba question sous bande ko ba sepela nan ba ki Papa Oko non les autres tigolo quelques minutes hein ça va la biso après tout ça analysis na oui na baki lelo bana poto fuba seka na TV ya Sarato la télévision na ça bête la bino histoire vraie mais faut bête la bino histoire vraie na za sala kaka moi séquence moko ya muke parce que je salue à passer que son âme repose en paix vient na kin Kester Emenea est-ce que yebi que avant Kester akuta mabele ay préparer kin nzembo moko ya nzambe na mais tala sikoyo kin Kester Emenea aza kuyemba nzembo ya nzambe na charisme ya kikini Kester Emenea na usantiri ava banda kuyemba paskantene Jésus oh Jésus mauso Jésus oh ya makambo Jésus oh ya bolingo hey Jésus oh Jésus umela na bolingo wasko Kester asa yimba nzembo nzambe mena charisme ya Kester na siko après wana batu ba remarquer que non un jour nzamba la kaka batu mukile ko sa nini ekokufa na batu zela mukile za okufa te na nzamba tala bité dérangement eleki mingi na nzamba kusi koboma mukiri azuporte alo la kakate akangina azuporte ali fela nini afungola bi bon batu nyoso bakufa na o baza fifa busa nini boya epana nganzambe na biso sututelemi wana tuza kutada bon nzamba kangi porte ya lola azuporte ali felo afongoli na nzamba bi bon ndenge na fongoli porte ali felo boze bele menazo mexa kaka deux personnes bazo kota na lifelo ta ba obima comme ça ba onde ba oyebisa bino soma o ba oyoka na kati ya lifelo na nzamba tali na masi ya batu papa ake atumbola boye tala motu mbinga mbali azuye na Amerique tunanga nani ici na batu nyoso ba
indisposaki ta na bango 43 90 75 76 807 na numéro plus 243 90 75 76 807 na busanité na boaki yemoko la charismatique Claudine Nzongo mutema ya papa André Mavitidi na busanité agence na busanité Didier Nzongo mukonzi ya ngaba Darcy Lendo mutakenda poto na turu atongo ministre compétent papa Charles Mbutamutu na busanité papa Godin po idée donner ma follow homme simple papa na Jojo Erama David vous dit sa business. Merci derrière la caméra Zaki Bongo ingénieur Ars Babi mutasimba ki image Zaki Bongo ingénieur Ars. Merci la bande de livre Boseki, merci la bande de retour. Autre bango à Sarato la TV, Jonathan qui vous na 10 amis Bali. Madame Nabiso stage. Aïe Brenda, moi mon louba ya pembe. Merci Lolo, merci pour la présence na yo, merci la patronne maman Sarato la. Merci la bande de retour. On va nga problème Kendi. Ngana bino to mo bongo ba sima na tikeli kaka papa yoko asisa na biso na moi moi on nini ba misita bien on akapela siko bino za nani aka comédie to biso to bien kango aka comédie na babi le sambo big saka batu be o to za na fois Simba télévision mingi na chaîne na biso Sarato la télévision na ça la prière de guérison my God kita you stand up my God kita na papa ta la Bible tomboli ebengi yo le fait de fora na tamboli mokili mobimba na sali ba recherche nanga moko na moni moto ekokani na yote c'est que zande moto a volcan le même Bible tombola ki ebenga ki yo le fait de fora le même Bible kitishi ebengi yo le pain de vie yawe est-ce que yo zali pa bon moi soki po zali pa bon moi na tamboli na baboulangerie nyonso na moni lipe ekokani na yote c'est que yo zande lipa kanga journée na nzambe boma papa na ngai nzambe boma mama na ngai Nzambe boma mwasi na ngana bana babenga ngana français orfèvre na o sali bato ya mabandi epai oyeko sala bato ya mitu minene epai Nzambe bato ya mabandi bauta wapi libandi na français c'est le terrain construit par la marque d'insécurité basiri bakima Nzambe oyeko sala bato ya mitu minene babengi bango na lingala bakisimbi muto ya mutu munene soki abeti yo mutu bonde koto mama yemo bamindele bayeko valoriser bato ya mitu minene babengi bango na français ba Ismaeli na Nzambe papa Bible ezoye bisabiso tomikitsa lokola tai basa fari Nzamba kotombola biso lokola filage bato ya témoin de Jéhovah tola mama sala tola tuningai papa woko qu'est-ce que les toilettes na ibisi na rubi les toilettes techniciens qui étudie tout le monde passe à une monteur invité journaliste tout le monde accroupi na wese bogara zarakate biso songa kokanga amen merci beaucoup na merci papa Oko Kilelo vraiment merci papa Oko. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www